Mastor mais les intimes babenga EPD nada par rapport ya rôle naie. Que maladie na nga na la tsano ba comédien te parce que ba comédien ba mo batambola pe via bien te. Au secours na yo ekouta na bato ya réseaux sociaux te tala lelo ba komo le beza zone za sida. Azui azui encore ba femme insensée surtout so balinga nada boyaka. Mama aboyaka na azui. OK. Obakela na mutu maladi te. Olinga mwasi ya mutu te. Olia mbongo mwasi ya batu te. Po o elekana mingi na Congo ezaka kolia mbongo basi ya poto OK nanga nulle part. Donc ti maladi elongwe place yake ye koti yo. Yo moko pe fomitala. C'est que nane lo mo ya mabepe na salaki yango ezwinga. Ye moko pe na vina ya bwakela batu ba maladi. Siko na tourna e aza innocent mais ba bwakeli ezwi. Oyebe ezwi po anini. Aza na porte polele ke ya kotaka déjà banda kwa nganga. Porte wane ya polele. Ce n'est pas la première fois t'as dit. Comédien abe lazo ambasu azo ba maladi moko ya bande ya bondoki ngabe ngo ba maladi ya bondoki. Donc ezwa kabatu e komela akabango na communauté za na batu bako bomo avant t'as dit. Tala neti ba commentaire eza zona sida. Bako bomo avant. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci mesdames et messieurs les abonnés de Saratola Télévision, vous qui suivez cette émission depuis Banda Kunabino, Naba Bureau Nabino, Naba Office Nabino, Mungata Dingala Panapisi Bino Mbote. Et c'est Wazali Yanga Yako présenter émission au le code de bonne conduite, une façon Yako Memelabino, Makambo, Obino, Bolingaka, Mingi. Aujourd'hui nous voulons parler encore une fois d'Andekonabiso Mastor, Oyo Batu Belé, Baye Belé na Kombo. Il y a PD Nada pour les intimes Babengaye PD Nada Mokolo Makemba Mokolo Baba Bamakambo belé aujourd'hui notre frère se retrouve dans état Mokobo il y a bienté sa santé n'est pas bonne Makambo Zali est belé tout autour naie batu belé bazoko koma chaque mutu dans un commentaire naie chaque mutu azana makambo naie oyo azokolo par rapport il y a état de santé wana je viens moi-même d'être en contact avec certaines personnes au bazali naie ba m'équipe ko expliquer biso makambo belé et ba misusu pe ba lobby akende vers
le pasteur bamisusu pe balobi non akinogomona banganga bamisusu makambo eza ebele mais qui est derrière cette maladie nani asali ndeko na biso boye nani alingi amona ndeko na biso sa tête ezala na parteur pourquoi nada azali lelo visé na maladie oyo bakombo ezokotangama na bandenge na ndenge bato ebele bazokoloba bilo moko des fois ça fait trop mal mais au moins nada yemoko apesaki explication pourquoi amemi sujet oyo na place publique voilà tokozala na saratola awa tokoluka mwe bacomédien nyonso pe bozwi kiti bofandi bacomédien nyonso bozwi kiti bofandi bozwi sikoyo ba oyo ya ketu wana ba oyo ya mitema mabe hein ba comédien wana ya mitema mabe bandiko balandi surtout pe ba oyo pe ya mitema mabe wana bino pe bo mati likolo ya mutuka oyo parce que j'ai l'impression que aujourd'hui babolamu na biso moko tozoko linga yango te bandeko balandi ya émission oyo ba meilleur fan na linga kabino mingi yango moni à chaque fois que émission oyo bandaka na pesa kabino mbote ba version ezobima ebele pour cette maladie ebele bazokoloba ete ekozala ba symptômes ya zona o bandeko ebele bazoko interpréter mais moi je vous informe que avant ekoma na place publique dépistage ba test makambu nyonso ndeko na biso asalaki ba monike ezali obino bozoko kanisa wana te voilà pourquoi aye komemango na place publique. Merci na maman Bijou Ketani, la femme de papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Nomava Kalanzinga, maman Deborah Lubanda Kilo, ma mère à Calgary. Un grand merci na maman Yvette Mbango, Nzambe Azala Nabino, Blaise Ziboma, les seigneurs des hommes. Il s'appelle ingénieur Oyo Nalingaka Mingi, ingénieur Baudric. Merci beaucoup parce que yo zalagawana pour partager mes émissions d'ingénieur Nzambe Azalanayo Nzambe Apambola yo bami tuka cher et belé dozanango wana to continuer ka kosala yo confiance. Un grand merci na maman Nathalie Nana Moussibou, président bébé Angelos Karouane, maman Fatou Makiala, maman Fatou Dukanti, Fatou Dukanti, maman Makiala Kumba. Bino ba inyo sobokozwa libaku ya kolanda émission oyo il est temps to ça la bino analyse oyo na par rapport à ba élément auto ke kozwa et pas ba nada par rapport à état de santé na ye Sarah akozala na biso awa bien que yazalaka en répondant en vendant bon de livre au kofongo la caméra une façon pour na biso to pesa ye maloba botwa le aza déjà na nzela ya machine kuna yo ozoko réaliser émission oyo Sarah to lambote mbote tadingala pa mbote na bandeko nyonso ba olanda biso de partout mbote na ba meilleur fan du monde mbote na ba vrai na nganyonso mbote pebele na ba artiste comédien et puis na ba chroniqueur nyonso en général na ba journaliste. Voilà Sarah, la toute première question avant to kota parce que oko expliquer lisusu bato sukio naturel après nazo lingana tout non nos questions. Je sais bien que tu connais PD Nada au bisoto bengaye Mastor mais les intimes ba bengaye PD Nada par rapport ya rôle naïe. Quand tu as vu cette photo na place publique, yo okoki ko sala analyse nini en tant que mutu moko ya mayele mutu nabwanya tout en connaissant ba responsabilité le respect oyo PD Nada azalaka surtout pour sa vie privée. En fait na mona SOS hein. Na mona SOS de quoi les problèmes. OK. Et azoluka lisungi. Parce que ce que zaki problème il y a pas moyen ngara na ngona réseaux sociaux té. OK. Donc les problème ezo luka batu basunga e basalisaye na bokono o azanango. Alors tant na mona ki ngona beka de quoi comme na suka akomo luka aide ya partout. OK. Voilà. Et quand tu regardes l'attitude ya ba comédien par rapport ya musala na bango et par rapport ya ba fleur oyo ezoko entouré bango, tu peux définir quoi Saratola sur ces points surtout na oyo c'est surtout na Itali ba maladie ba biloko moko boye rien à définir parce que ce n'est pas la première fois t'as dit comédien abe la zo ambasu azo ba maladie moko ya bande ya bondoki ngabe ngo ba malade bondoki donc ezo akabatu et comme la akabango mais attitude à ba comédien et ça là normal hein quand débat vivara
so tournage eza okene tournage atako muta kufi lelo so bana tournage bakendaka na bango donc je crois attitude na bango ezalaka normal mais ba moni kende on a ça un problème ba o amité ya malamu ba luka balelisa ba téléphone so place ni bako sunga ndeko nada. Voilà, mais aussi, mais pourquoi aujourd'hui Batou Bazo ko interpréter publication communiqué de presse naie oyo donc à Salimabe, tandis que Nakati a communiqué de presse naie a précisé bien que Nakie Bopito na sali oyo il fallait na sala, mais jusque là nazo zo solution te. Voilà pourquoi naie liboso na bino ce qui mutu ya mutema mawa ou bien Batou o bakoki koyeba nino na koyi ko sala pour que malade ici la nanzoto nanga bakoki ko contacter pe ko sunga biso. Pourquoi aujourd'hui les gens interprètent ça trop mal bazo kende ti mosika ya koloba kezali ba malade yo biso to kotanga kombo awa te sara. Bon, mauvaise foi ou bien c'est chercher encore à nuire na image ya artiste na biso. Déjà place publique ezara susu place à batama wa tes réseaux sociaux. Batama bazala na bango suste. OK. Ata ngana lo bango ata problème comme elinga ndenge nini esenga solution. Na koyo senga aide na bata réseaux sociaux te. Na obenga na ba téléphone, na contacter batu, na obenga batu. Est-ce que par hasard okoye bate mutako traiter maladie? Est-ce que parce que na communauté za na batu bako bomo avant tadi. Tala neti ba commentaire eza zona sida. Bako bomo avant. Donc malade eza malade mususu me bazui yango balati su yango eloko moko et otangi tamsu 1000 commentaires ya modèle wana ebi ke yo mo miko tsadut okolala te eko zape ya solo mutako kufa. Alors réseaux sociaux za place ya koya kosenga au sécurité ngapo na nga selonga eza place au senga sécurité ya place au senga aide parce que ka bato wana oyo o mona loka ba opeso lisungi parmi bango bato ba oseka yo bato ba luka ba clouer yo liwana we izaka wana. Donc pour nga ezaki nango important te afficher ngo parce que a commis bien que batamboli ba hôpital asali ba examen nyonso. Malade ezate. C'est par là Monique faut communiquer dans les médias. Bato bako yeba bato basalisaka. Par exemple bato musu basalisa na bokoko. Bato bako yeba na maman modèle en Belgique déjà. Bato ba yeba ka basalisaka ba biloko wana ba meka kocha bango en contact na nada. Mais il faut mona bato babosani ka koma ya sali ba examen nyonso. Eza zona musu ba otinde sukene na hôpital. Mutasa komika tamboli ba hôpital mais babi ke na hôpital eza zona débit à sida. Donc, ils n'ont pas c'est-à-dire. Est-ce que c'était joué à l'imprudence de la part de l'artiste Nada ou bien il paraît a signé la communauté na communiqué za manager. Ils ont erreur. Est-ce que c'était bien réfléchi de la part de son manager? Ils ont bien réfléchi, c'est-à-dire. Et puis surtout le kelo kongana yo. Tout temps ça. Est-ce que tout le temps ça a makanisi? Oui. Bengano Yves, bengano Vincent, bengano. Moi net jour ezara YouTube a kata batu ba monétisation. Na batu bengana te to bengana ka. Bengana ni. Na vandi boy Aisha koka benga kamara na nga sara ba ibanga kamara na nga monétisation ke. Ozo comprendre. To bengana ki. Mais ce qui est comique na ebité ba comédien déjà bazara vrai te bango moko te baza vrai même pas mais baza belé parce que maladie na nga na la tsano ba comédien te parce que ba comédien bango mo batambola a via bien te. OK. Donc ba comédien baza ebelé akoka pe ko bana ba groupe akoka pe otikana ba groupe a tie photo ndeko wa ebi muto asa sa maladie bosunganga. En tout cas, ça qui mal réfléchi. Est-ce que tu es sûr que tu es comme à un niveau à Sala qui est en côté? Parce que je sais pas. Nous apprenons que ce qui a comme quitté un niveau, c'est parce que à Betty moi porte moi trop à Zomona que ezo ko s'empirer, ezo yaka grave et à mon qui vient comme limité et à quoi qui que sous ko sala dolika musu te yango wana do asengi na mutu nyonso ya motema mawa asungaye donc ebela bana kisi bana bumbu bana selemba baza na théâtre wana
bakoki opesa solution te nda aza na maladie ne so akende ka inde ti wenja selembao banga bameme pa mutu asalisa ya maladi wana selembao ya grand libulu te ya tadi selembao eza grand libulu taka selembao ebimisi ya biso mbaso ya grand libulu mbaso euta kuna oui ah bon grand libulu selembao bato babelaka kika soki oyo ebetaka mutu bato bakata yango kuna baza bato bakataka banjoloko soki likolo evimbi kuna basimbaka soki nini nyonso eza kuna mbasu kuna ozo comprendre so akendaka ata wenza selembao akomi na wenza selembao kote bamama na bateka bakisa bokoko batale longine banga bameme tout droit tina ndako ya mutu asalisaka eloko wana mais à part wana nayebi te na part na ye po ani abetaki porte mpe na losambo te oui yango question nalingaki natuna parce que le tout te mpo ya oluka bato basalisa ye nzambe atie mayele na kati na bato baminganga batradi praticien eza mayele ya nzambe mutu atie kati na bango mpo basunga biso mais tango yo moni de ya maladi oyo outi nango na minganga esimbi te karma j'ai levé mes yeux vers les montagnes tout me viendra les secours atali kuna te poani tadi borongo obeti yango bien bandela ngo non tobeta yango bien vraiment te wana vraiment za do pona nkolo vraiment do to beta yango vraiment ta trop fort quoi non mais vraiment yo yemba bien beta d'abord j'ai levé mes yeux vers les montagnes tout me viendra les secours les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre boni qui a fait les cieux et la terre quand ça dit colonne c'est bongo te maman ozo comprendre donc nga tadi nde omona nga boye avant kutu na so na beli avant na on a consulté ta munganga da banda na nzambe ay na consulté munganga parce que minganga bandoki pe baza maladi na oso eza ya butu ndoki wana okendo contacter munganga wazo traiter yo pour que a injecter yo batongo bikate OK alors atozo bela avo bana na munganga babanda na losamo nzambe nazo kendo hôpital cha minganga malamu na nzela nanga tonga ya kobeta nga na luka publication na eza na makila na yo osambeli sikoyo nada na ebite obandaki na prière obandaki na médecine so ipo uti na médecine omoni ke malade emona na te carrément lève les yeux vers les montagnes au secours na yo ekouta na bato ya réseaux sociaux te tala lelo bakomo lo beza zone eza sida bato mitema mabe bandoki oui bazana bango bazana omoni bato mususu kutu nde basepe azwi azwi encore ba femme insensée surtout so balinga nada boyaka mama aboyaka na azwi nalingaka ya boyaka azwi donc ezaki important te à sa publication wana tozana ba pasteur na Congo bazé belé faka tu mona ta papa walesa fallait que tu mona ba belé pe ba benga mais papa t'a dit yo za la kana papa walesa mema ndeko no kuna église ba mema mutu te ouais c'est ça aussi c'est les cœurs non mais au moins t'a dit soyo memi soyo azaki na consentement na ta obika te parce que la guérison c'est la foi. Ye fandi mano nzambe walesa po bika. OK. Siko ye moko kati na ya réfléchir na noter sur pasteur walesa. Eza délivrance eza décision. OK. Ngande naza boeloka na tamboli hôpital na bikite cette fois-ci na kepa nzambe. OK. Na okendo mona pasteur walesa nzambe na ifasa nini? Abikisanga. Bo forcer ete ye moko akieti papa walesa ba kotisie ba prière nzamba ocha loboko nzamba osembola loboko vous comprendre mais koya na réseaux sociaux bato ba peso solution mutu musupa ko benga onada na mutu mo asalisa ngo bakio bakisonde ko bakisa OK omona na onte baza belé oyambaka ndeko na biso azali na malade ya PC abaki place muso akendaki bakisa minde ko bakisa ya makasi pena donc solution ozoluka bo edenga ezana bata mokilité mutako longolo na pasi ozoleka nango sikoyo nada
yeme kolo nzambe. Mais Sarah na batelo maloba nazaka na texte na mokie. C'est là où moi nazo ko s'appuyer ezali que bandeko oyo basali communiquer ils ont bien dit que Mastor babwakeli ye biloko oyo que tozo yeba ko identifier te ni ko soigner malgré batour ya ba grand hôpitaux oyo biso nyonso tosali amélioration ezalité, c'est-à-dire ils sont conscients que babwakeli ye malade wana ya kobwakela par là. Azaina ba problème na banani. Tu peux te dire quoi? C'est ça aussi que nazomi tuna Sarah. Atala na karina parce que ici ils ont écrit comme ça, c'est pas nous. Babwakeli ye malade ya kobwaka. Banani babwakeli. Azaki na ba problème na nani. Pepo na nini? Pourquoi pésuyer? Et puis ceux qui occupent. Muto aza innocent. Tadinga rata ba maladie. Omwe ba maladie to babwakela batu na vinge zwa na ngate. Te mais ba innocent mais sous pede zwa ka bango. Te c'est faux. Ba innocent monsieur zwa ka bango. Tadi c'est faux. Maman ceux qui lo sambo za mokie ezoyo. Je vous dis ça. Tadi c'est faux. Il y a des innocents en prison, n'est-ce pas? Tadi. Les innocents en prison, baza. Oui. Mais la cas de spiritualité, ceux qui basali yo eloko moko na spiritualité ezui yo oza coupable. Oza coupable, soit ofungola ki porte ndezui yo. Oh, tadinga ta unaloba na batu awa. Ke tangu bofinga ka batu. Kokanisa te mutu moso akena kindoki aluka ya bomayo atosali jeune 100 jours. Soka bia loka ya saloma be kozwa yo. Oyebi ezwara pourquoi? Ezwara parce que elo mo ezo lié bino porte mo ezaki polele za wana. Yo ozane eloko mo salaki. Ba ngai tadinga kata ba maladi wana ba sorte tu ezwa ngate parce que naza mabo pembe. Ngamono na mema mutu na ndanga nganga te na sala mutu mabe na mema kombo a mutu. Na suka na mutu kande no fingo ne trosila na so na baloli mukongo na baloli c'est tout. Bref, on est même kokoluka okota mutu na kangise na kokango te. Kangisa mutu na moni na place à pasité na supporter. Malédiction sans cause, malédiction avec cause yangoana. Ba innocent t'a dit so baba kelo maladie. Nzamba ba innocent justifié. Et c'est nga ba prière te. Dieu est juste. Na lobango ata ozana problème na magicien. Ce qui est muta na raison, nzamba opese raison ana parce que azana raison, nzamba ragiste, aza injuste te. Kokanisa te loka ya zanganga, yo za mwana nzambo sambela ka de lundi au lundi, soko salié mabe, nzamba oloba ya za mwana nganga nazwa mwana ngata kosi mais na pese raison. Nzamba abongo te. Il est juste. Il est juste. Donc, si malade est longue, place ya ke ye koti yo. Yo moko pe fomitala. C'est que nane lo mo ya mabepe na salaki yango ezwinga. Batu mso ezaka nini? Ye moko pe na vina ya bwakela batu ba maladi. Siko na tourna e aza innocent me ba bwakeli ezwi. Oyebe ezwi po anini? Aza na porte polele ke ya kotaka déjà banda kwa nganga. Porte wane ya polele. Yango balobaka mutakisi akangaka mutakisi. Porte eza grandement ouverte. Tadi omoni so okokanga muto ana kisi okokanye na kisi. Okoma o diriger o manipuler ekozwa embangu koleka kutu muto asambela te. OK. Oyebezo embangu poani. Pourquoi? Porte wana ya kisi ya de polele ye muka kota banda kwa. Communication contact wana c'est rapide. Que muto asambela te po kange na kisi ekozwa ope batan. OK. Donc quelque part, au cause innocent, na problème ekomeli yo, mais tala pesco yo moko katina yo. O bwakela na mutu maladi te. Olinga mwasi ya mutu te. Olia mbonga mwasi ya batu te. Po o elekana mingi na Kongo ezaka, kolia mbonga basi ya poto oke nanga nulle part. Te mais bon, wana na cas général. Non, c'est général. Non, lo basko na nada te. Ah ouais, OK. Otuninga na expliquer mamba ba innocent yango na oloba. OK. Tango ekomeli est-ce que yo liaka mbonga mutu moko te? Obimaka na mwasi ya batu te? Escrokaka te? Tout ça ils ont faire partie.
Tant yo sko kolobaka babo keninga maladie. Mais luko yebake babo keninga maladie. Pourquoi izwinga? C'est ça le vrai question. Attaquez pas pasteur. Oui, le pasteur oyebise. Ozana ba problème na banani. Oh na problème na. Oh mona kaka aolobake na problème na mutu. Tona uta boya mwasi moko na sala ki boye na zongisa ki boye et sengaka moi porter à la polele pour maladie au babo kelio ezwayo. Vraiment. T'as dit nde toza boye to ana ba ini partout. Pas surtout babiso. Partout quoi les gens posa na bango eza bamona yo. O existait te. Ozala lisusu te. Parce que yo kanti ba ini wana nyoso to ana bango yo kanti ebele ba kote biso bandaka nganga te. Ebele babo kelio biso ba maladie te. Ebele ba tindela biso batu te. Pourquoi tozozala épargner? Quelque part, Dieu regarde le cœur. Que moi sûr, malgré ma clash, malgré nous sommes en lui, en elle, azana motema ya osala motu mabete. Voilà. Yo yebi ke so ingai na lobi na maître magi makiesi to kangi sabatu. Motorbi mate. Moi quand tu bien zappé. Non, la justice d'abord. Non mais batonyo so bakoma kage non il faut avoir te mbongo ah papa ngamo bakangisa nga bato bakangisa nga bazana na mukwabu te bona bimandeni. C'est la justice. Atali ba fait que moi sofa bimatiki yo. On se comprend. Mais ngasko bato ba finga nga wana justice soka zui etadi. Et que nga maître magi make salati toge. Habito qui est tribunal. Il faut Allah approuver. Place cliente nanga ala na tata nae. Oyebi ki ke boloko. Mbala moko. Et puis on a condamné na tribunal. Vous comprenez? Donc, et là qui c'est que na mona ngoka ah nga peso nzamba bia atala vie nanga na mutu yama mabe. Yama sumu pe. Nga pe quelque part so na finga bango te mais na pe na batu musu na sarani. Na finga. Donc ça sert à rien. Nzambe limbisa nga. Limbisa kaka. Limbisa na ye nanga pe kaka. Po tozaka na sa moi tozo continuer ka clash yango. Mais pourquoi koluka makambo yo salaka neti karashika ninga finga rabatu mais ozozwa pe temps ya kosangisa batu moko boy faut bosaela nga sara mabe. Faut bokangisa mura. Faut bokangisa sara. Oh yo moko zaf parmi batu wana. Pour votre information, Moura aussi ne sera pas arrêté au nom de Jésus. T'as dit ataba kangi mura aobima. Akobima na ye. Aobima tadi. Wana penda tanga na ochape musolo. Aobima. Ozo comprendre? Dieu juste. Tango bo sala batu mabe. Mabe wana basalio. Assume. Moi j'assume. Apparemment c'est comme si na mokilido batumo bazalaka na monopole ya sala batu mabe. Ah, okay. Non. Moi j'assume t'as dit. Yango mona rabata boye. Tam susu muta yo futise ba masumo afinga ba wera ba biso tu o iza batu mususu. C'est comme ça la vie. Alors okuta na likama moko yo yeba te ke porte wana efongwa mina batu nyonso to balelaka na kombo na ye. C'est comme ça. C'est compliqué. Si ko tango ekomelo ekomi o lisungi babwa kelinga maladie. Mais mitala peti. Pourquoi maladie wana ezwi yo? Mitala. C'est profond. Teto ça t'a dit toi na banguna partout balinga mona tanga na vivre boité. Tina ba famille, tina ba quartier, tina ba avenue, tina ba ninga. Pour ani mettre magi makesa loba na Sara Fozara na raison na maboko. Même Nzambe asenga muto za na raison. Za na raison na maboko po côté la yo. So munguna no mutana raison Nzamba oza pour munguna. Alors batak na ba flèche nyonso ba lancer ko zoyo po Nzamba zana yo te, oza na raison ta ozate azate. Voilà. Alors, ceux qui conscience na yo, ils ont reproché que ça na mutu moko yo sa ki mabe. Même na prière, ba ebiso luka mutu wana. Bo réparer. Bo réparer. Malédiction avec cause existaka. Na linga kocha mutu na kachote. Ponga naza sainteté. OK. So pe ba koti na chaîne nga ba mona pe na lelisa kata msu na ketchup. Ata na finga lokwa batu nyos tuté. Ata na finga abatebele te, mais musu ta msu na ketchup alelaka. Aleli na kombo na. Fali pe alelaka. Siko so nga de na lelisi pata deux personnes, nga pesko ba lelisinga. Mabeza. Exacté maman.
Nzambe ka donc alimbisa biso. Pourquoi koluka ko nuire mutu ti ko boakela mutu maladi boye. So yepa ata nada bimangi na mwasi ya mutu. So yepe nada zwa kimbonga mutali yaki. Yo sala masumu te. Yo sala mabete. Yo finga te. Yo yiba te, o escroka te. Okosa pete. Okosa te. Est-ce que ça saint? On se comprend. Alors Babylone a beau et comme les bateaux et là que ça rapporte mon ils appolés. Attaquez pas pasteur. Alors il se porte mon ils appolés les awa. Attaquez pas nganga. Alors il ça est azuio pona boe. Tam so akabela ki eloko. Ils apportent. Merci beaucoup Sarah. Tam so atindela ki mbongo. Mbongo wana qui travaille, ils apportent. Yango ba cadeau il faut faire très attention. Ya kozwate. Tam so apesa ki mbote, ils apportent. Po elo nyonso so bangi basala na mutu, ba travaillera sur mutu. Ah, yelenga zana elo ni tokozwa facile nani. Ah, Sarah wana mona na te, yende zana lo bato tindela ta cadeau. Tochango na kacha cadeau, po ça nini ekomela. Voilà. Donc porte moko eza polele tadi innocent atikala innocent. Nzamba veillera sur innocent, nzamba protégera ba innocent. Voilà pourquoi il est juste. Ngana ebika ke soki mutu babwakeli yo mbaso ezwi yo moko tika ki porte polele, soit c'est vrai mutu wana za na réseau sala ki mabe yango malade ezwi yo. Soko yibakiye yango ezwi yo. Soko bimangi na mobali na ye yango pese ezwi yo. Soko sala ki mabe yango ezwi yo. Malédiction sans cause existe te. Alléluia. Dieu est juste. Ici c'est la prédication. Dieu est juste, il est tellement bon. Nzamba za nzamba ba intérêt te. Nzamba za nzambe ya ba parti prité. Ya ba parti prité. Que o pas sambela te. Ata leo na zu problème na nganga. Nganga za na raison na ye ya nzamba otika nganga frapper nga. Parce que ana raison na nzamba okote la ngandeni na ana raison te. On se comprend. Oui. Donc dès qu'on a biso c'est vrai azo souffrir ngala on peut se conseiller ba malade ya bondoki boye ba kendara na ngona prière. Oui, mais aussi à part ça, il a encore ajouté mais comédien. Mais ba comédien on peut tant ba boaka ba maladie. Ba kuto peso za na problème mututé malade kuzwa ote. Mais jalousie pe ki muté mama be yango ba sala kango te mama. Nga ba sala nga jalousie hein. He me ya orokota banganga. Obwaka mbasu rolemba. Makolo o ibomba loin. Et là, on se dit que tu baraté. Oh, na kyo katisa banzoloko, poso babakelinga maladie ezwangate. Nzoloko nyonso na nzoto amute ya porte d'entrée. Oh, OK, combien font les là-bas? Ba porte ke maladie nyonso ba obwakela yo zwaye. Na yebisi yo po kanga nzoto, il faut que no funkola kokata banzoloko. Bakanga nzoto. Bakanga nzoto ka par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bakanga nzoto ka par la prière. Bakanga nzoto nelo on soutient. Atana huile d'onction au sambeli ba prier le huile d'onction na ba saila ngo ba prière au saila ngo ba sacrifice au poti nzoto mobimba okanyi nzoto nawo. Soko kendaka ba tiawe loko. Gilet makila ebima bazuma makala ba tiena kati. Bosana nzoto za polele. Attaque nyonso ko uta de partout et simbo. On se comprend. Donc babilo ko na spiritualité wana eza babilo mon église pe baté ya batwangote. Innocente atikalaka innocente mutako sabino te botika rote abato évangile à lokuta omoni muto aza innocente malade ezwara ete yo moko so omoni ke ah na dossier o babo kelinga po ezalaka etadi ovandi pendo bi ah fio penda bo kelinga malade menga asala e mabete yo moko su vanda kimia. Est-ce que okota no atanda kwanganga te pona mutu? Est-ce que au kanisela mutu mabete o participer na complot moko participer na complot moko mabete basala mutu mabe? OK. Est-ce que sala no mutu mabete mitala? O comprendre que ba porte nangeza polele yango abwakelinga maladie zwinga. Pona ndeko na biso na da vraiment Yabi ke batu ba olobaka ba comédien mais ba comédien te boye ba comédien non mais eza batu te batu ba olobande ni parce que na communiqué de presse ba komi ba boake lié malade yango na lobi kasi ba boake lié eza au pluriel et cause à ba relation na ye et cause à la moisi et cause à la belle famille et cause à ba comédien mais plus batu ba ko se baser na ba comédien. OK. Alors botiko boake lango batu parce que
maladi soki ezwi motu ezalaka mpe etambolela motu ye moko. Ok. ezalaka mpe etambolela motu ye moko non seulement kaka bacomédien babwakeli ye bacomédien babwakeli ye te toza na bapreuve ya koakize bato te. Notre frère aoluka solution Nada Mastor solution nga na oyebiso ezaka alukelo nzambe. Juste ça. Merci beaucoup. À part ye solution monsieur ezate. Merci beaucoup Nazo Pesoka Mama Lobasuka pour 2 minutes pour toka bwana awa. Moi je dirais sincèrement les Congolais quand ils étaient koloba awa na communiqué na bango ils ont été clairs ba tiena ba précision na ba détail nyonso ba kendaki hôpital ba sali ba test nyonso obino bozo koluka wana. Arrêtons ya ko véhiculer message ya mabe sur la santé de votre frère. Il y a certaines choses que je peux pas vous parler devant la caméra comme ça. Il y a certaines choses que je ne peux pas aussi parler avec mon frère Nada devant la caméra comme ça parce que c'est une personne où nous gardons relation moi bien, contact à bien, conversation à bien, mutumoto sur l'année très bien. Alors comme on est beau, ça va me faire trop mal. Mais je sais que na respect, considération, na dignité na yé ko publier boye na réseaux sociaux. C'est que Euti Musika. Elle est qui? Oui, c'est que Euti Pena Musika, Euti vraiment Musika. Saratola, un dernier mot pour tout le monde, parce que là, je vois Bakomi Lissousou, ils ont dit c'est votre artiste, aidez-nous à trouver la solution. Papa, la solution viendra que même chez le médecin, Bapé Saraka Kis Moutouda Big Sakase. Et nous sommes là pour accompagner notre frère. Azali na soutien yanga tadingala pas totalement. Tokenango tina suka akozwa lobiko ya oesengeli. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir pour nasiko pour tout le kabona? Rien à dire. Ndeko Nada soka olanda analyse na biso. Luka noka nzela Yesu Christ. Yende mopesi na ba solution ba problème nyonso. C'est lui le Jéhovah Rapha. Le maître des temps et des circonstances. Yenda ko pe sa solution. Il y a pas problème isolé que là aussi ko. À part yé na mutamoki na monité. Merci. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision. Naba Oya Sarato, la mère fan du monde. Nzambe Azala Bino. Que le bon Dieu vous donne. Tous ceux qui cherchaient des enfants là. Nzambe Sabino Banama Passa. Allez, le bio koleka lelo. Tadingala pas bon des livres. Allez.